na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur, réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine biso. Cuisine eza na espace ya monene. Toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc, eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Ah oui.